Lucas Chabani record. Tu appelles biso disque oyo kibinda ba yemba na wendo Colosseux na 1995. Est-ce que Ferré il était tangi Ferrego là, tangi petit na fali pour patron. Mais non, na bomba âge na ngali kolo ba petit wana. Oh, l'équipe so musique était, l'équipe so kana la. Bo musique ezaka maman na biso nyonso. Pas s'attendre na retour à kibinda. Une colonie parce que tu auras ba soupçon mo na bino abele liboma. Tout ça mi balé au tokena aussi ma pena kisi. Oh, ben oui, on a dit. Kisi bena. Même chose. Nambanzango, papa Abdoulaye. Babé un demi-dieu. Et ça la jibe piana. Et ça la Kofi Olomide. Et la nani au notre temps. On a yé mana wendo liboso na bango ba yé mana wendo. Ah. Chabani rekore. Wana wendo mtabanda. Donc si yaka kotalanga motema mozoki aye ba kobomanga pona yo ba komela maina tonga ye papa wenda bandi ai moreria e rolango yaka lokole mama ai moko sira e mangi ngana wendo mtuimanzi mwa. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, merci beaucoup à nos très chers fidèles internautes, fidèles abonnés de notre chaîne Early Chikeva Gimbang TV. Continuez toujours de vous abonner massivement. En s'abonnant, n'hésitez pas d'activer une cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo ou aucune actualité qui sera mise dans votre chaîne. C'est toujours votre aigle de la presse globale internationale et je suis de toutes les mamans au monde entier. Là, je profite à l'occasion de remercier les bons dieux à travers l'homme de Dieu, Conde Paul Dominique, et pourquoi pas aussi à la patronne de cette chaîne, Early Chikeva depuis Paris, famille Chikeva Mbambo Tenabuno. Merci aussi na derrière Bilili, Francis le Noble Babi, Yem da Simbara Image, Yem da Misabiso, toujours Guito Colissel, caméraman Montero a filmé film à Jésus par réalisant au Talipena film mobile à nom de Yem Dadara Nathan à Jésus. Merci aussi à la suprématie de la Belgique, maman Josie Matanda. Dieu l'outadi la Babi, les descendants de la famille Tekasa, la prêtre et à Nemo au Saranate, depuis quelque part, Babi, hier, mon konzaba million. Hier, t'as tout ça, l'émission na espace na Bangwa, na Tekasa, na Kitambo, Vélodrome, na Avenue, Équateur, Tunigara, espace Tekasa là-bas, où yo, Melosa, décidé, t'as prêtre, moi, la mugana bangenae, jeune mo, bona bangenae, à l'équipe belé, à Mikole belé. Merci aussi à Climax et Confort, à Skinny Matabuzarawana. J'espère que derrière Bilili, Francis le Noble Pandi, on a invité spécial, Calafort. Bijou Moulolo. Bonjour ça. Bonjour Aigle. Merci. Ah, bonne santé. Santé qui trouve vous on a perdu. Bien. Semble na lulo fort micro na mono bena donc façon que ça émission na chaîne Abisso Early Chikeva wa mto yamba ba 2 fois 3 fois. Na sigo na mo bena gel. Na habité Jefo mwami to ndeni. Jefo mwami te grâce à Mimi Chikeva. Ah. Early Chikeva. Habité mi ko bat baulu la ngana été sona ko mamona mwasi so neni. Ozonsi ba beauté ba bota kala succès na. Oh bijou lolo yo ba bisu ba nzela moi ça kangi ma et les kelanga on habité ma manzambe. Mais bijou lolo avant to kota na ba actualité to simba mamso yo to yambelo lelo tout est ba no position no o ça non nini actuellement. Bijou lolo musicien. Compositeur, musicien, aïmbara bien, aïmbara. Tout le danger, ba comme on y soit. Yom da danger, sur le gouvernement, yom to bien en danger. Donc, aïmbara. Bichum lolo a commencé, aïmbara, sara wania, sara mamé, bela sara mamé, belé, qui t'a mis à ma bourranga. Voilà. Obi mambo yemba. Tout simbara lo mombe de les canons, mais et ça bien peu commentaire na obi jumulolo côté affaire rigolo abi so na Congo ezaki na 5 premiers. Na 5 bons chanteurs le rôle à y azalaise parce qu'on dirait balingagete pour na voir na ba la keto na ba ganga ba petit wana ti ba petit na faire rigolo la petit na ah ya mukolo na bisu na okosi yo fere yo ta zo sauter mir na le kunda le paix oh mulola zakana ota wa ota nani faire rigolo ah dans la rencontre polémique na été mais ya yebi que on a fini ngati mulola via fere bichu muloloti. Vous avez na âge na carrière ye takam d'ambi frère congolais bi vous avez na et taliba roté avec ma coaching na ba frère congolais so la na bisu monsieur pardon wana ye mana wendo Colosseux oh ouais mais pour to ye ba no mana wendo ouais mais ati boluki après comment on va cacher mama wenge ka to zonga na ba mission motema mabina ba ba kala wana Lucas Chabani record tu appelles ça biso disque oyo
Kibinda bayemba na wendo Colossoi na 1995. Est-ce que Ferré il était où? Bon bayembi to kufa pour na Congolais pour na Congo franc congolais bayero yemba ngona nenini Kabila ye Mobutu akima déjà. Nga yemba na wendo na Mobutu dans 1900 Mobutu. Oui, ça m'a fait une dîne. Ferré est un musicien, grand chanteur, je le respecte. Ayebi ke mulolo grand chanteur. Mais est-ce que Koloba pas linganga et pas ndimanga ndimanga penga. Ndimanga kasi. Dans un musicien mbonda. Selon dit bato musique ya mbonda te, mbonda beta musique te. Mbonda ne beta na kati ya musique. Mais un chanteur ataka chanteur. Ce qu'on a ça parmi ba chanteurs yamine noko to banga nzambe. Mutatangi sanga musique via lutumba simaro. Pardon, to banga pena nzambe. Donc yo yebisanga te mama mbonda. Ils ont yema nzambe mabelishi. Ça va. Nazo musique typique dans côté na folklore. Yango c'est le style qui binda koy. Na bien est-ce que kozwa ndeti ngai personnellement na bato ba landa biso à ce moment ba koza pe na confusion lo ba yo yemba na wendo Colossoi. Est-ce que kozwa moi extrait nzimbo bo yemba? Shabani rekore wana wendo mtabanda. Zonksi yaka kotalanga motema ozoki aye bakobomanga pona yo bakomela mai na tonga ye papa wenda bandi aimoreria ye rolango yaka lokole mama yi aimoko sira ye mangi ngana wendo mtu imanzi mwana. Donc vela ngai Shabani ko PDG. Ce que je veux dire, preuve, on a pour l'accès, on a chaque chaîne, il y a un producteur à Copola. Mais il y a un bomba, mais étoile bomba et au bimakar. Ce que vous avez envie, mais avant, les musiciens sont au franc congolais, ils sont tout coup pour le Congo. Avant les musiciens sont au franc congolais. Oui. Avant, on a des Wemba Bazalaki, grand prêtre. Biba mission oyo tangelingati. Ba Ferré wana bon wera yemba na wendo. Ngana yemba na wendo liboso. Oyo yemba liboso ya wera liboso ba jibe. Tozolo bela wendo Colossoi. Do yemba liboso. Elle redi à Missi. Ezala jibe piana. Ezala Koffi Olomide. Elle nani ozo to tanga na yemba na wendo liboso na bango ba yemba na wendo. Ah oui. Nalobi ke témoin nanga Shabani record bango tout ba mission so Congo bobi Shabani record. Ba ve oyo tangi na succès avant yo boye manana na ve wendo. Mais succès na bango italinga te biso to zaka na succès. Ba succès bino bembela na sima ya wenge 4x4 tout terrain. Te wenge bazaka ki diba. Oh biso longwa kamba na mo. Tunaka pesa na dielu tadira ayebi yango ayebi. Mon avion nanga chaning ayebi. Patron Biswana, Dieu l'utandil Ayebi, Nikitende d'or Ayebi, Ronsar Mankonko, les Cantador Ayebi, Michoroto Yajano Ayebi. Donc, on a yo sala nga mission pour la vérité. De cos Mkoko, place Hollande Ayebi, Kabo Jamande, patron ngai. Wa tindela ko plan. Yatinga na mbongo, atinga ba $1000, ba habitude na Kabo Jamande, tindaka ba mbongo, tindaka na vraiment. Na bo boaka na bangwe longo mais surtout Nikitende d'or na habite so lielanga ba la so neni donc na lelaka na mnoka mboka. Nikitende d'or. Oyebi ke garçon fula ko fort, ya sala mo polémique na komo no mais pese paquet. C'est ton dimanche. Nikitende d'or. Maman na Yann, maman na Dorothée, maman na Wendy. Tindela mbongo ko azolela komo na nga aka shokinga ovie olia ka mbongo na nga tinga lia ka mbongo te Nikitende d'or azona tongo solane obikaninga alaka ki yokutu na biki yana ça va tozela ngoto progresser kota la faire rigola ba soki azaki soki na Congo ezaki na génération na bango so ezaki non na bina génération na bango ndenga lobaki soki 5 bons chanteurs le rôle na voix ni bazalaki ndele batika à l'aise. Est-ce que ozo confirmer que ils ont 5 bons chanteurs ou la génération fait rigoler entre temps ba chanteur et baza faire c'est rabosani fata 6 chanteurs nanga pena na kati parmi les grands chanteurs mais oui il y a nga bosana né faire so mo bosana makambo que simba te ponga parmi les 6 okotanga neti ba komo banani ba bon chanteur na ba génération ya biso ba baza petit nanga nga kotanga après ba petit nanga na kotanga le bango donc tangi Ferregola, tangi petit nanga fali pour patron. Mais non, si on na bomba âge nanga likolo ba petit wana. Oh, caméra. Parce que non ba be devant caméra so nga pe bien. Petit nanga Ferregola, petit nanga fali poupa.
Moi, on a tchak basu qui va jouer nous comme il y a vraiment bolimbi ça comme kimi. Bina filé. Bina filé. Qu'est-ce ça? Il est pas un bon chanteur. C'est azoimba bien, on va yo épée. Moi, on a bina wa Jans filé, il y a Lubumbashi nan wa dinara nan. Ouais, il y a Vodacom. Il ne suit pas un bon chanteur. Oh, c'est le gouvernement là. Là, sûr, pas bon chanteur. N'a pas petit nanga. Alors que yo tu n'as pas petit nanga. Ta génération va faire rigoler là. Wata. Donc so suis ba petit nanga. Faire fali wata na héritier. On a ba petit nanga. On se fatigué par débrouiller, tout le monde a on a Jacques débrouiller. JDT Moulou. Ozo ba ya Jackie, ya Jackie. Génération fait rigoler là. On va des générations. Ya Jackie, je le respecte. Aza génération fait rigoler là. Ya Jackie za mukolo na biso. Na musique. Ah oui. Na musique. Ah oui. La musique peut abandonner les bossos. Oui, et puis yo so mona le roya Jackie raté. Ah, faire m'dami benga ya mukolo. Faire zo benga ya mukolo na biloba loba na mo comme on ba mise biloba loba. Ngape na biloba loba. Mais ce que non loba ma vérité. Hein? Ya mukolo ndengeni. Avant zo ya mukolo. Nous me va pour nous ya mukolo. Yo mo ko kuma ya mukolo ndeni. Ce que yo mdo sala mukili. Non jamais. Voilà moi j'ignore. On ignorant on m'a Oko ignorant on m'a toujours continuer toujours bijou mololo mais avant to kende dam tout ça non awa ndeko na yo oyo bengi petit na yo je dois yebi kulu na biso fali pour pas aigle donc bientôt là wa le 29 octobre et tant qu'artiste et musicien en plus mutuno yebi na baki tambo baki binda ozana moi lilobani no ko loba siriango parce que babi apparemment musicien tout babi tango kara fali poupa président et artiste à Congo. On l'équipe soit bon, on est président mais on l'équipe soit bon voilà. On mango et pesagiyo. On l'équipe soit musiqueité, on l'équipe soit dans l'art. Pour musique ezaka maman na biso nyonso. Donc maman na yebi ko mwana nga na botare na makango. C'est violent produit expiré. Violent on va bala. Na biso produit expiré. Bossa mboka. Bossa mboka na biloba loba na ya na wana ka. Bon, on est bang avec on est bang avec ça, c'est quoi? On va bongisa pe, te va bongisa pe. Yo, no monde zongo pesi la, on moto par rapport. De dire quoi ni kota makambo yo, de dire quoi ni fondé belo tende, na bien. Alain tende boss, boss maintenant Alain tende, yende mutaye makambo. Fina biso en bongo bandakala. Kofi Olomide azara na bongo ni. Ce qui va couper ça là, mais la musique il peut ça là bien bon peut côté. Mais toujours le bilan, yo tout le monde m'a fallu comme na bon ma casse. Malgré zo kabaté mais zo comme na bon kabaté. On a li bon a fallu oh taba ba 8 ans, so benati so ba 10 ans. On a mais massa nga. Massa biso, massa scellé. Et tout vanne to sali bon ba vie, to c'est mon génération mon temps. Tout ça na yi. Et ne bi yo zalaka na yo, malgré zo ngona mukimo zalaka. Donc makamoya wanga na mais na lelo. Aigle pena solo ya obiso kangeli mutu mutema ce kazan iza nzambe o kan mutema yoti o mo mi kufi ya tikalnika donc ça dit tondi ma calcula mi kolona monenge kendele et tonda et tonda check bon olobani pona disque d'or c'est la toute première fois artiste et musicien basé en RDC ou a joué disque d'or certifié na SNEP ba vena so ba lutumba ba ve ba luambo ba bunda na ngo mais ba zoa yes snap ba zoa disque do ba zoa na bango ba zoa na bango snap eza le kumu ya Congo vous comprenez kasi on a zongeli awa na lebi Papi Malanda abenga atuninga makambo comme connaît na mabe N'est fallu azui azozwa azongo lelo ndire déjà déjà merci patron il a bisongo ils a rappelé ils a kotaka na kati ya archive ya Congo vraiment yaka le mumba linune et yaka na RDC to lelango mbala et le to lukarato za nango to zuango donc ngana ko peso na ko beto loka maboko et continuer batu mususu pe si manaba zoango parce que faut ngoli nzela na et là Kofi Olomide quadra koraman à partir yaye batu be to maka RDC mo zo ba kora bombeta ba merci ba tout ça donc ça ka banzela donc so inza ma aponi yo
oza mutali boso yeba peke na simano ba tupe roya ba ozana au conseiller Fally ndetini soko porter Fally conseil nga na pesa Fally na landa ko na mission moko boyo lobaki fort o moni va viona ba bisenga kutu ba via wenga kutu ba ba campagne mabe pour ngana zaka Fally naka aigle eza nango bien mais conseil un peu ça biso to betar batolo na ba 16 biso mikie yo comme nango ya danger nga na kenda kana ngo bongo nga to sala ka 16 na ebiki binda ko ite mais to sala ba 16 o te ba Fally ba salelo ki atana Australie Fally soit chili ba plein na ko c'était moi je n'ai rien à voir avec Fally dans un musicien le rôle je chante bien comme lui et ça a succès sur un nom de succès et bah bon on a un ballon en Zambie pour lui on a un en Zambie mais aïe mon écran est pas normal kaba bah bloqué donc avec ça ça le kaka tant succès zalaka et mima et qui n'en bien conseil on peut ça est na bi nga bon batu ba ko bengo lolendo nga ebiti pour nga na fréquentaka nga souti yo mo ba biro no bato makasi ba ibu ba nani ba tout ça ya ko ba tunyonso ba ras nyonso za nga pour mon na ko ma passi mais non profiter de l'émission sur landion donc mission ya mi check à Hollande parce que on a cop na mi check ezama kama Fally on comprend ba chike va ba to Fally nami ke ba yo ki sayango abi ke o lo bana pe nzo copier le punda nzo ko ay fallait ebi donc conseil un peu c'est malgré tout le monde a mis ce soutien tout le monde a ba TV ba téléphone à embarani sous ba tuté vous avez un numéro bah oui j'ai beaucoup un peu sans numéro né oui ça ba 16 ans numéro no va comme dans le bango te yebi numéro na donc il mon ko be sur benga ya mbarate tini be message à répondre à rater de sur linga ba tu soutien bonne ya cop na nga le bikage makamwana ti on ba défaut donc faut ça les faut changer au zonga penza et ça va te bandal qui binda be ça ka 6 na bandal mais zo zakana batongo ti donc zonga na batuna yo sola kana batunengo sola ka aussi bon atobengi baba na mai na yo c'est quoi lubo donc voilà donc Lolo est-ce que au kozwa kota la peboué babi mutuso akufite espoir ekita ba tiela gena nini pointer parce que nzambe mo ayebi mais bijum Lolo ko beta ta tour te na victime pas moi la maille nous dongo lela o continue pe victime ba produire yo ndeto mona ba produire ba felo ba musicien ba ebelo ba produire yo ko beta ta tout aigle masolo ngo beta on dit to beta ngona yo Fally ayaka a produire biso ngai bijum Lolo dudu kibinda sele doli ayaka pas produire biso au moins tant asalaki libre parcours et ça la cop na biso ayaka pas sangisa biso tout mais il aura le warani bino tout bondi makopo o boya dans sala on souti Bob Soule ayebiango champion kiliko ayebiango Belo Tende Douglas Kabambi Coco Kabambi bayebi kopo yo soudan dakina kasi masala kasi Zodor ayebiango Carlos Kaimbe Mobali ayebiango kabaka ba celepe ayebi makambo bango bakamo lo ba fort mais bino ndenge ni mona mai na cop ngai tant fallait aboya kango to mi ko benga na doli mafinga ke noko la duda boy po nati lokole dudu mtalega na émission nati lokole abi ayi makambo ti mais to sola ka biso tout nati lokole bi dudu na biso makambo bi te fallait kana boy on na makambo te fallait be ba songi na yo wana o ba na tanga ba komo na ngoto yebi bango ba mama sana ba sentir na yo wana o kumisa kama ba mbalo yo bango na bo ngai po ngai bule ko ma ko mlola lo baka trop na lo baka trop po na yebi nga lo baka teko po na ndo tout ça na lo baka po na yebi po o yo yebi tamba ya ko ba benga ko na poto ya suki ya dans l'émission digitale ba no ko na ko to yeli bon ko mo ko zo ignorer ne Fally comment bino so comment bato ba 12 aux amis si comme ka pona za ka mutemo be atana mi c'est ka 12 o ki wenge 12 comme bo ata 11 et demi bozo ke kana 12 yo calé fort bo mutemo be makasi ne Fally akala makambwana ndemoni araba ole asala kopona ayo pesa ba musicien na ye ba chant musicien so ya orchestre ne ba pesa ba sari ba chant et ba salaka pour première fois il fallait appeler ça mission nzembo ça disque et ça rend encore pour un ça la belle na biso vous comprenez
Des comiques, ah, après ça, mais ceux qui n'ont pas na yondo lobby ah na mi check na early Chikeva Gimbangu TV famille Chikeva akolanda omenande na yoko sande est ko beta tout na victime pour pas produire yo lelo na bisagi seti ande bébé ya machita ya ison gare centrale ba betelenga lisolo oyo fali na yo zo kumisa na tlanda ke émission o kumisa ah mission wa we ranson comment ya na Robinho sendeni otem na linga bango bon ngai masana yo frère na yo grand frère na yo soki olingi sokoza motema ya opoya wala ngai swanga fort on mona ka vrai cop mais mutu ndenga biga linga ba Robinho ba biso ba peso de biso linga biso te ayeba biso avant bango assez ba peso na imitiza ya chance na bango on a le bon la chance en tant que producteur moi je suis là soki biga pesa makambo ngana sali makambo Mulolo ayemba musique nyonso bijou mulolo ayemba biloko tout donc soka pesika comprendre ça na on pété mutu ezali boro ezali donc yo banga ya gani tous on nzembo to sentir que tous un musicien moi ba bord na yo et puis to continuer na biso ba bord na ngeze belé yebaka bo avidao mokile ko baluka tandele ekobaluka tandele okolandanga na sima nakolinga lisusu te osilisinga nelolendo okomisinga zoba lelo bolingo etikali ya mwana obengananga na ndako natikala mobola nakolinga lisusu te naregete mokili kozala mwasi nde méchante kende na mbongo na yo vi ya mobola na mesana na baninga mokili nde babaloli yo motoro mbala na ngai ya suka na zangi eloko na pesa yo kanga motema niki au revoir soki nayebaki mbele nalinga mwana mobola po ete mwana mobola koyeba pasi ya mobola moto ya mbongo akosakana na yo se mpo na mbongo na ye bijou ayembi mulolo yembi na ye nouvelle nzembo wera yemba ya yo omoni eloko tana mais poli obinga na banga ba viande ye wera composant nzembo boy to sala na nzembo mokolo nzembo wera to yo kango ozala posa polémique mais la polémique te papi kakol amema nzembo nanga na wenge il titre na ye yo wera yemba na vocal nga na yemba ndenge zalaka cœur wera na regrette mokili kozala mwasi nde souffrance kene na mbongo na yo vi ya mobola na mesana nzembo nanga ti ya bangote bo bandaka lozaki wa bino kozalaka bo so nzembo ba te sali succès bo luondo o sala be miso ba wera mo tuna eti c'est bijou mlo abi nzembo no yemba o yembi o lakisi pe extrait tout à soki akanga mnote ben oui c'est moi ko na mo le ka TV na mo ganga me vie yo ba bien au grand formateur ne o yemba nzembo nanga wasenga te question na me repose a pe vie na ngai ya bandal pardon secrétaire na onani ah qui est aux États-Unis na nifi na biso nani Elliot Mondombe Elliot aya apesanga $200 otunanga des questions te petit nanga boma otika makelo wana ça bien te zo diminuer un tonne biloko wana eza bino za ba valeur na bino ba valeur na bino kakola za masana yo akenda wenge donc ça ba le kumu na yo mais le kumu na malgré na zone na rien mais le kumu nanga c'était ça donc ni na mona dozaka na makelo mais nzebo nanga moko bon œuvre d'esprit œuvre pena mutu yemo sala o la pe nzamba lo tisi o sala boy o yepena bijumlo o komi o yembi nzembo na bo avida nana ona kibinda kwa ibi bo avida eza bo avida ba chanson fétiche oya dodi zakwani o kangelanga elongi dodi zakwani o kangelanga elongi oshina mina kolanga a dodi aye amboshilane nake botikanga na lela bolingo nanga ya bomwana botikanga na lela ya isonega central botikanga na lela shakombala wa izambwesa gouv botikanga na lela pelazina chechelo ndala alenkole yokanga na sina we na sina leli mingi mamara awa motema moko beta pona bidulila anga ye anga na sina baby
Lina Dakuda, Lina Dakuda, président Gilbert Toukin Namboudi, président Gilbert Toukin Namboudi, Nicolas dans la coupe monnaie ba musique bani Paola Tende, ma fille que j'aime, ma fille au dans la Rolando bani Yannick Lombe Nambo Sanité, Douglas Kabambi na répété encore Dekos Mukoko, Dodi Zakwani, Kabo Jamande, Nana Bayengene. Nana Bayengene, mon petit sœur. Bijou Moulolo, yo zala moi clair, ma solo zala bien. Nga guto beto li solo, mais le boss na bossa et zongi lisusu. Fiston Saïsaï. Oyebié à travers grand frère naïe, toka na musique avant on a pesa na forme na. Obomi. Voilà, par contre, c'est grand frère n'est pas allé. Doli ma finga. Salut Doli. Balek n'a pas tout. Dans ma âge, ma petite. Fisson Saïsaï, tant que biso qui binda ko ezo banda ba succès. Azaki petit mo anzama pambolaye. Avec petit moment, bo fani mo to fani boy. Mo na iba te mo atem no ka gizengo. Oh, tu faut benga, so benga tu faut buka na oseka. Da azan lo ne mo benzoto. Do yaki petit mo ngati ngai mo lolo. Ayebi na no benga ne so mo ya petit ape sanga kandel. Mo tu so fani biso mo so luko mo kubuyi. Ni so comédien mo si zengi bani mo no benga ne je savais pas que lobby le lors la patron. Donc vraiment limbisara petit sanga mo posé. Ah, Fisson ça. Da yaki bon mana bien. Batu n'aurait pas soupçonné na ina zo confirmation chez eux. Ba bisanga que non Fiston Saïsaï il paraîtrait anoyo bambunda bando ndeka ba petit quartier de ba orchestre va venir bon. Est-ce que c'est vrai? Ben oui. Fiston Saïsaï. Oh. Mais na bien on t'a bleu on était ba serre ba makakumboa ba ni. On m'a dit ba bleu on ya ba tu ba petit na ba orli ba junior ba so bete ba mbunda ba ni yebi de ba destiny ba crédit. Aza muto na bien. Abotam na Kitambo. Mais Kitambo richesse na biso zani na musique zambonda. Zambonda. Donc c'est le robot atteint biso tout au na mbonda. Donc avant banda makamno so ba danger faut utana et puis simba. Faut utana na mbonda. Fisson ça atteint to mbonda wana ba nyo ba na bino bilo na orchestre. Oh bon yo mon grave pour le comme patron. Hein? Tout ni te na zo confirmation de ngazo beta ki kala na ye. Na beta ki le temps. A salangé le roté, a commissaire na mbongo té, a zanga na copie na ye, a zora mbongo ni ngapi ya artiste, ngapi na artiste. Mais ma banda arsima na babiso kaka. Bango te banda arsima na ngai. Mais est-ce que kota la paix ondolo bia ba bénéficiaire na ba bilo na ba théâtre ba makakumbwa ba nini biso tomona ba pomba bo sunganga ba ni ba de mbanda biso ba OP tozala rapé. Mais est-ce que Lelo, Fiston Saïsaï peut à reconnaître moi, va vendre tuyau personnellement, à finir au moment où Kabela Kala. Ah, Kabela Kala, on a vu ce lieu sur 10 ans. Nabi, au moment où on a un mariage, on a Aloua Rabiso, Aloua Ngai, Aloua Doudou, Aloua Sele, Aloua Nayane, Doli Mafinga. Tu peux te concert, on a sur Sima Vélodrome, na Équateur, mariage ni Salamaka, à Salam mariage, moi, Kuba. Il y a bien un mariage, Fisson Saïsaï, qui est mon nom, voilà, venir à Timbeti. Ça veut dire que cheval, car danger, mon nom, tout le monde, il y a une place où on a qui tambour, Bob Mekaro, tout le monde. Aza les seuls. Ah, le seul. Et elle roule là, n'est vieux Simara Balara, maman Kelani. Baza, au loin, boyer, pendant qui tambour, il y a un concert, qui tambour, un mariage, maman Kelani, dans la ville de Tumba. Et ça là, Bisso. Pour la famille Kelani, donc on a maman qui ngai. Donc ils viennent le Tumba, ils a bah événement miné no sama na Kitambo. Ils a Fisson Saïsaï. Fisson Saïsaï. Donc Kabelo do yo liambongo na alwa biso alwa attaque artiste. Alwa Kabela boy nam te. Habité yakaba na miso ba ngaba ba mona yeni ngazo kaba. Yakaba na kuzu tempo. Ba s'attendre na retour à Kibinda. Une colonie parce que tu as soupçon on a bien appelé Liboma hein bah s'attendre dans une colonie na longi manette bon manette c'est tam so mon roi azolo mon cambo sous les effets non je suis tranquille nabi mtabe Liboma Kibinda zatin car sauf moi quoi kufa bel fils mon ami intime
non sali banzemo belle fils yoka kolela yanga motema belle fils yoka kolela bijou mulolo ngai kombongo te naloba lisusu nini na ndako nalela radi mabanza nalela yanga geri soki non belle fils voilà compositeur le roi comment y en a bêta synthétiseur mutabela libo na habité sauf kaka na bimo na mai moko boye Zulema Zulema oh JB non Zulta JBT bah JB va combo ba yoka déjà to beta masolo ezalaka donc Zulema na zwa mokili na biso akala mokili akibinda mokili na biso akala donc ba Zulema na bazalaka te Zulema penza ba bito no bingili ngati ya comment ensemble na Maikari comment nettement ba perte mo so bon na bito so perte ne mokili mo na ka mo so so ne mo na ka o mili loba yo mili loba na bito so comment fumu mbangu bona bito mais na lebika ali solo o pour moi bo kina mo mutu mo ka bela li ba retour te ki binda ba kisi bo simba ka kala tonde so ba retour ki binda nga mutu ni na kina mutu ba kisi ngo fanga il faut zongela ngai dudu faisons la biso pour tout ça mi balé au to kina simba pena kisi oh ben oui, on a dit Bena. Même chose. Nambanzango, Papa Abdoulaye. Babé un demi-dieu. Ah, Azara. N'habitez pas Koufa. Pour que comme tu as délivré tout ça, mais là, nous sommes. Ouais, tellement comme ça. Mais bah, Simra qui c'est qui bineza, on a une doudou. Nous monde à quoi ça. Là, tu vas avoir administrateur à nos banques à qui. Au cop na biso. Te copo, bah, on passe ça, lolo na doudou. Aux habitants, c'est sacrifié. Pour copo et Simba. Zarangana doudou. Golaché. Siko so lelo ba producteur ba ye ba fandi sabino est-ce que bako j'appelle au moins malam loko ndenge wenge ba uta obeta martyr na ba on ba sangisi bango bako j'appelle résultat malam ya positif pour on pèse vraiment bien. Ben oui pour ni biso to ba pakater le roi libo limisanga na moi aller makaba comme moi koko makaba bora kosaka siko na lo babuye bo sekate ba la poto na bo limisanga azara na bino la poto nga moi roi aller makaba comme koko makaba mais na makeze na lo ningi na kanisa ki siko biso zan ba jeune biso ki ba descendant na bango baba guérir na bango qui wengi zo beta avec beta biso to beti to convaincre nanu peuple avant bango ba tant bango ba ka ça va parce que qu'est-ce que beta qui junior suédois junior qui binda koi ba bango ba junior wengi parce que ton beta ba nzemba wengi mo et mo to ke biso to profiter to yana mbonda mais to ki non pour la bango ba petit pour no benga ngai wera petit wera du do no bengi petit jibé moto te ba sele wana ba yete yo ke ba sele ndeni osela qui binda ko na ko lala wa puis ouais ba sele ba ye mais tant que tu kemba tant que tu créer kopo bango zara na bango ti ba zara raté aye bien on va bien sens guerre réussir est-ce que vous avez un bon terme na parmi ba administrateur au banda masolo ba administrateur zara ngai dudu vilba chief ndula belle fils ici meilleur me soutien nous sommes pas ratés. Ils sont pas colo copes. Copes na biso. On se voit on a ni okibinda. On ba yari ko ya. Pe ba yaki na grâce ya mulolo. Mulolo ni mtabenda bango. Ngam na benda bango. Et en plus l'orchestre ngam na no côté musicien. Sur retourner sur sa émission du Dor Ebiso. Du Dor non qui pétait. Maman non qui pétait mulolo ndé. Yo faut kuta mulolo mtasala ba tester otala sur sa capacité ba ngam na kuta ya noko. To banga na nzambe ngalo banga la vérité pena voilà côté mais le lobi na nga oyo si un producteur aye pour na kamakopo Amadou Djabir na biso yo ka lingala donc Maza congolais et tel bien raté maman comment héros dans l'ombre comment tu me repères comme nanyo Amadou Djabir tu vas nous yoko bandaka ba yemba ngala yo monoka katina mono zaka kovo ba ni tout ça mwindi mais là le babouy soko yoko ka lingala ngana passer message soki ya solo yo yaki pona ozongi sa musique ya Congo yebaki après wenge ezabaki binda koy na orchestre e palangana parce que départ à mon bout orchestre palangana non mais yebaki biso zaki soudé na wenge d'autant que ça la cop na wenge faut kanisa pe ki binda koy
Donc Amadou Djami kanisa pe ki bindako. Soki yo kozong ça parce que ba yo pesa ba mbongo. Yo ko pesa ba mbongo, pesa biso ba mbongo na biso, to kozonga na biso. Na biso to zaka ba Renard. Donc soka bon fromage za nango na côté na cop. Yo soko to te ba lo ba trop. Ah bon ndenge wenge betaki na stade. Comment pour bino betaki sur la level de Amadou Djami a pensé na biso te. Mais na côté na ba prêtre belé ba bikopo ba ah bino fallait que ça la bino pe bo sankani c'est ça kala. Bo bandi après wenge yo continuer. Biso atala biso te. Na bito soki kitambo ba loka bango so ni faut kitambo mboka ba umbu ba teke ba ndoki ba belé. Voilà, merci beaucoup. Merci Nabaye Obandolanda Biso, merci na tonton Georgimba qui depuis Paris. Merci aussi na tonton Patimba qui depuis Paris Bozalawana Soleil Katende moi si gitoko depuis Paris Bozalawana bijum lotomo mana suka émission na sitoro ya mbarayo ezanda kunayo et puis ba dédicace et puis kozang c'était numéro de téléphone ba na besoin tom sur solana yo pona évolution pe ya yo moko nanu et puis ni ba ko sala pona kozong sabino sous au grand complet. Vraiment merci. Merci l'émission pe na monique bien. Tu sois bien, tu sois nité pour rendre tu sois na rapport en pamba. Mais le tout qui est bien, na pesimbote na Dekos Mukoko, na Nulubanda, Alain Tende mon boss, mon bal à bijoux. Niki Tende d'or, journaliste azolo ba toujours na komo na yo. Aigle azolo ba toujours na komo na yo. Ngala komi na ba problème comme ko mon lola liaka ba mbongo ba journaliste ba ngali liaka mbongo na vinoté. Donc yo moko lukaye numéro on est l'écran d'émission. Donc bengaye kota wese ne côté la rangai wana ne foute la raba billet kena bidja kena lomé Niki Tende d'or. De comme ça na les fort mère des mères, la femme des valeurs vraiment zalara yo yaronsa man konko les cantants d'or. Vertine la rabi lambe belé sur le la longa baspe banikra wana. Merci. Alain Tende d'or boss. Biso ya boss nanga famille na biso ya nanga. Donc ya tigre nga libélé mais comme patron. Donc vino bien en France kuna Bob Soulé et puis numéro nanga eza plus 243 90 40 66 065 plus 243 90 40 66 065 Manene ya papa Daniel na peso bambote na pesi Guilhem Bote na pesi Nika Mbote na pesi camarade nanga motema Megan na pesi Megan Bote na pesi Vieux Matorise Mbote na yo. Merci. Voilà, merci beaucoup, merci na Baïbo Ndolanda Biso, merci aussi na Erli Chikeva pour la confiance, la considération, famille Chikemba. Quant à moi, je vous dis bye bye, restez toujours branchés dans votre chaîne Erli Chikeva Gimbang TV. Bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.